Penga na komi na nga bien na kumisi nzambe. Mais nazoka mutema pasi. Pema etumisanga. Naoki mufinuka nzungu efongwami. Nabima libanda boye nakuti ye ya Jackie. Afongola nzungu. Neba pete bazala baranki na yaya. Nena zwaki loso na kitisi. Nakoti naona ndako. Nakosomba loso. Okela kiosomba loso na nzungu pe etoki na tie na moto. Kotia na tie na moto. Loso pe kumoka okamai. Nous avons vu les morts, 5 corps étaient étalés, dont aujourd'hui nous venons de les enterrer. Donc ce n'est pas un débat, c'est pourquoi ils ont pris la fuite. Et nous demandons qu'à la justice de faire les droits. Bandeko balandi kanda bomona vraiment toza après enterrement toti kokunda bana na biso baleki loso bakufaki nde tobi tokoki ebote fo tozwaka meme interview ya bamama mpe tomeka kosola na grand sere na bango oyo alambaki loso toza na ye asre place tomeka mpe kosola na ye ameka mpe koexplike biso ndenge nini ekomaki epu na moma oyo ndenge nini azoyoka vraiment naza déjà na ye ase présente. Bonsoir. Bonsoir. Ya kombo nani ose présente mpo balanda chaîne oso bangi badécouvrir kombo nani Mampia. Mampia? Oui, Mampia, mais quand on peut expliquer biso elekaki na ndenge nini ti o se retrouve comme en hôpital expliquer na balandi chaîne biso ba lima découvrir. Totikala na moi na bana. Nazwi moto na tie nzungu na moto. Nakosomba loso. Okela kiosomba loso nazwi nzungu pe etoki na tie na moto. Kotia na tie na moto, loso pe kumoka okamai. Nakoti na bana na ndako totala TV. Naoki mufinuka nzungu efongwami. Nabima libanda boye nakuti ye ya Jackie. Afongola nzungu. Natuni ya Jackie ofongola nzungu kwani. Oyo te na teli binoka ulinga ese biso osengi yo uyi oyo te na sengi oka uyi na teli binoka uyi. Nanga pe nayebaki na nga te. Nayeba pe te bazala baranki na yaya. Nena zwaki loso na kitisi. Nakoti naona ndako. Toto bandi kokabola nde tobanda kolia na bana. Bamoso tokoyimba moko nde bamema biso na hôpital. Pe bamema biso na hôpital. Baleki na nga 5 bakufi. Toti kokunda bango totikali 3. Penga na komi na nga bien na kumisi nzambe. Mais nazoka mutema pasi. Pema etumisanga. Naosenga na bakonza mboka basunga ngai. Basunga ngai nayoka bien. Batika nga te. D'accord, merci beaucoup quand on chola ke bakonza mboka basunga yo ozoyoka vraiment bien te santé ezo déranger bazoti kolanda yo hein. Lelo leo ni okoyoba kotala peut-être bandeko no nyonso bakufi 5 boyoliaki na bango mais yo na bandeko mosusu kotika bino bango nyonso 5 bakufi esala ndenge ni atake yaya vraiment okabola po esalanga motema pasi kozanga baleki. Natikali kaka na baleki mibale. Nayoka motema pasi. Donc naokoka te. Oui, d'accord, la famille va me comprendre vraiment que le mingi te explication ngara pesa yango wana moya lo mingi te parce que pema ezo déranger yango senga ba konzi bo me kempe ko sunga e otika famille te famille ezo mwana makoki te bo me kempe ko sunga de bona biso to me kempe ko aider vraiment na zape na papa na me ko interview et puis na zape nga moko te na zana confrère na nga yebe o me kempe ko sola na famille. Merci Priscilla Matin Télévision nde tobandaki tobandaki ndenge bato bakufaki ndenge bana bakufaki tozalaki na enterrement aujourd'hui toza na famille toza pe na maître avocat akoki ko se présenter aza ya baro nini maître avocat prendre au cours micro vous pouvez se présenter devant bato ba Orlando yo na butu lelo. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Bonsoir à tous, je suis maître Amissi Gilango Mushigo Norbert. Je suis maître Amissi Gilango Mushigo Norbert, membre du conseil de l'ordre du barreau de Maindombe. C'est-à-dire que je suis l'une des autorités ordinales des avocats. Si nous sommes présents en ce lieu de deuil,
Si vous allez me permettre de parler en bilan, c'est-à-dire en lingala. Pas de problème, pas de problème. Ok. Ok, Batubaïba ko zala bien interprété. Toye nalikama munene oye kweyaki na ville ya Kinshasa. Surtout na commune ya Kimbanseke awa na Kingasani. Awa tozali na salle de funérailles oyo elelaka bibembi. Omoni ndenge nini pana na biso bakufaki na empoisonnement. C'est-à-dire ezali kamoko ezali très grave et très sérieux. Ensemble avec la famille, la maman des victimes est présente et les deux enfants qui sont restés en vie encore. Vous pouvez mettre le micro. Merci beaucoup. Tomoni Sirbana Oyo Baza en vie. Moko yeyo na gauche na ngai bango mibale. Mususu ye wana. Alors yeyo mususu ye wana, OK. Oyo ba raté liwa. Les cas suite au conflit au etalaki ba boti libota oyo ba somba ki lupango bien sûr et kokoma ke bandeko bana ya tata lupango bazape na ba relation familiale ba eko poser ba acte mortel oyo ba eko tinda liwa. Nous savons bien que nous sommes devant les parquets, nous sommes devant la justice et pour finaliser dans les cours et tribunaux. Mais nous sollicitons que la justice soit faite d'une façon équitable. Nous allons poursuivre jusqu'à la fin. Nous n'allons jamais abandonner la famille du fait que l'empoisonnement, bien sûr, mérite une sanction, une peine de mort. Maître, tu as sanction et la sanction de mort. Tout le monde est dans l'hôpital. Mais tout le monde peut faire la bonne autopsie et c'est ce qui va faire la bonne avant pour toujours un résultat. Jusqu'à maintenant, tu as résultat et tant que maître, n'arrêtez rien makamwana nyoso pour ça qui wabi. Ok, merci beaucoup. Je pense bien que je suis souvent absent. Je suis souvent absent. Au moins que même parcours au yo, jour nous sommes à la quitter. Je précise bien que je suis membre du conseil de l'ordre sur Maïndome. Et quitter Maïndome et revenir ici, des fois je suis absent, on devrait être quelque part. Mais du fait seulement qu'on a constaté que le poison a été manifeste. Il y avait des vies humaines sur place, sur le lieu, qui ont perdu la vie. Du fait seulement de voir celle qui était présente, celle qui avait ouvert les marmites, c'est un fait déjà. C'est un fait qui a bien remarqué, qui démontre réellement qu'il y avait des crimes. Que la voisine qui a mis du poison, malgré tout, c'est au vu de tous. Malgré un droit, donne-moi les faits, je te dis les droits. Mais les faits sont là. Nous avons les corps, 5 corps que nous venons d'enterrer aujourd'hui. Nous savons bien qu'il y a du riz qui a été élément matériel qui est présent. Et plus loin, nous faisons encore des enquêtes parce que nous savons bien que dans la famille, même leur père est un jardinier aussi. Il est jardinier, il vient aussi avec des engrais chimiques. Et comme il y avait déjà promesse de mort un jour avant, que vous aurez, soit votre, si mes frères ne parvenaient pas à vous éliminer, ça ils s'adressaient à la maman. Moi-même, je finirai à ôter votre vie. Mais ce sont déjà les faits. Il y a des préméditations déjà qui étaient visibles un jour avant, qui étaient déjà prononcées un jour avant. Après, le lendemain, nous avons vu les morts, 5 corps étaient étalés, dont aujourd'hui nous venons de les enterrer. Donc ce n'est pas un débat, c'est pourquoi ils ont pris la fuite. Et nous demandons qu'à la justice de faire les droits. Et les vies sont parties, nous avons vu que c'est irréparable. Mais nous sommes dans l'obligation, ensemble avec notre justice, d'aller jusqu'au bout. Et les conséquences seront de l'avenir. Merci la justice. On a évité ça dans la question pour poser maintenant. Merci beaucoup, Nazana Papa. Tout le monde a dit vraiment combattant, mais on se présenter pour aller vraiment à bonsoir Papa. Bonsoir maman. Ngai Kombolana, Yemina Souza. Ok.
chef de groupement oyo botanga na kolo libota na Poutine. Vraiment esala ngai mpasi koperdre libota mpenza ezopesanga makasi ebele bazalaki ebele bakufi 3 batikali nde nakumisi nzambe na ndenge 3 oyo etikali me nazosenga na bino bakonzi oyo bozolandanga tala neti jeune fille oyo toza na ye awa aza vraiment na mpasi oyo ezokotake ezosenga mpenza azwa soin oyo esengeli azwa oyo eza na motema me mbongo mpenza makoki eza te osiko soki mpe bino botiki bosungi biso te na bapri ya bahopital wana tokokoka kosalisa ye te soki motema mawa ezali ndenge outi kosala bosunga biso yazwa lobiko soki yazwi lobiko ekozala malamu ekozala malamu ndenge mpe tosengaki bino ke bana bakufi na poison esengeli bopesa biso toluka méthode tokunda tomoni boyokeli biso bamaître avocat basala oyo esengeli kosala tozwi bibembe ndenge toke kokunda yango lelo makambo etikali na niveau ya parquet soki bakosunga bamaître avocat mpo biso boye tokokoka kosambaka te esengeli bango babundela biso mpo makambo ekende ti na suka nde oyo esengelaki naloba na bino bango. Oui papa yo oza membre famille to meka mpe kobeta masolo biso nyonso tozalaki na morke tomoni ndenge nini corps ya bana babebi donc yo en tant que papa okoloba ni par là bana babebi bobanda koke kotala bana te ou bien bobanda koboya bokota ou bien eza nini bana kobeba makasi bokoke okunda bana babebi boye. Oui mpona makambo ya bana ndenge babebi nano epesi biso mpasi bana babebi tozokende na morke kuna biso moye tokota eza te mpo bibembe ekomaki ya leta mpo tokende kuna leta fale azala courage ya kokoma kuna mpo bayamba biso ewe leta akomaki letre wana te moye biso bayamba biso eza te na morke oyo mpenza ya nani ya SNPP eza morke moko leta atala yango malamu mpo bibembe ezopola makasi soki tosengaki tokunda te mikolo eleka mikolo elingi eleka tolinga tozwaka mikwa ya pamba donc vraiment esali mpasi bino bakonzi yo papa Kisekedi yo lobi le peuple d'abord mais landa mpenza makambo ya morgue wana landela yango mpo faso tomoneli bana epesi biso esengo te na kokunda na niveau wana mais comme tokundi ezali esengo mingi topesaka merci tala baoyo batikali sunga bango bazwa traitement. D'accord, tomeka mpe kozwa papa aza mopanzi na biso. Bonsoir papa, on se présente. Ngai kombo na nga papa Cyril Mabala aza moko kati na libota na biso. Alors nakopesa d'abord merci mingi na gouverneur de la ville na vice gouverneur de la ville ndenge bayambi biso mpe bameki kosunga biso na mwa moke emonanaki yango tosali koyo. Alors nakolobaka na baye batikali bango nyonso zwa vice ministre ya défense nyonso po défendre biso au moment que libota etika na maboko za bapauvre tozokoka te na batraitement nyonso tout totala ministre ya finance batia biso maboko po ete libota oyo etikali emeka kotongama. Napesi merci mingi na papa président ya parlement ville maoyo nyonso asali. Alors tomoni ke famille na biso toza na bandeko to bandeko eza gouvernement pomeka kotala mpe mabota pomeka mpe kotala oyo toza nango toza na mpasi ya kosala suivi na parquet suite ya moyen eza te. Alors bamagistrat mpe mpo bazala na courage il faut bazala na mwa moyen moko ya kolandela dossier soki te dossier mpona makambo etalaki morgue ezalaki na moyen ya financement te esengaki yango mpo basala barequisition makambo nyonso. Alors na lelo na mwa moke tozwaki malgré totikali na banyongo mais yango bana lelo bakundami na bosengi nyonso tu. Alors topesi mingi mbote mingi na papa gouverneur de la ville na oyo osali ezala continuité botika biso te président de la république. Alors maman Marthe tala mpe likambo oyo ozali mama ya biso nyonso tu mingi napesi bino mbote. Alors bosenga na biso ezali bosunga biso bosunga mpe bana oyo baza malade. Oui, d'accord, merci papa. Question na ngeza moko tomonaki présence ya avocat ya mama oyo babomaki bana na bino barekomandaki bango na commune ke baya ou bien ndenge nimeka mpe koexplike balandi bazolandi. Alors omoni ke na kati ya mboka songisongi ezangaka te bamingi bazomona likambo yango ezalaki moke me nzoko ezalaki monene.
alors nakotindaka mpe kolandelaka makambo songisongo ekotaki yango baespion bakotaki mingi na kati ya likambo oyo omeka kotika likambo eza léger mais eza léger te alors bino ba gouvernement eza mbala liboso neti nga bana na botami bana mike bakufa na poison mitano na libota moko eza pasi alors bomeka kotala biso lika et puis basali wana bakeba alors gouvernement nalingi papa Eliezer telema mpona koloba papa sango telema mpona kolobela likambo wana ya bana oyo bakufa yango nasengi na bino otya misu otya lisu na bino likola likambo oyo eza mokete eza monene osunga biso gouvernement Mama bwete nzambe na sa mokili nini nzambe sunga ya yada dangela vraiment saki ngana za mama kulutu na bango leki walansinga na mkongo wana nde leki na ngai kombo ne na rit nga kombo na nga wivine bango nde mutu balansinga na nsima yango wana toyaki kozwa likama oyo d'abord otiki ye mona natiki ye aza na ndako ya kobota apartir ya shoki oyo yango wana awumelaki te aye kobota bamwa ekoki bien te ka likolo ya shoki ndenge ayaki kobota yango wana siko azokoka te azokwea azokangama makasi moya atambola ya bisika boye eza te yango wana tozotikaka ye tobatelaka ye na ndako antuka na remercier na mpe na bakonzi ya mboka na biso mpenza na oyo nyonso bango basali antuka nzambe abakisa bango atika bango te po mbala nsima bakontinue kaka na kokoba bamoninga nyonso oyo bakokoya na mbeba oyo antuka nasepeli makasi mpe nakumisi bango makasi autopsie basali te bana bango bakotisa bango na kati ya moki lelo mwana une semaine basali bango autopsie te baza kaka bongo vraiment ntango oyokaki nouvelle wana mama esalaki yo ndenge nini mama nakweyaki kutu nakangami nakomi komisubela nazokoka kotelema te voisin toza na ye aye apesinga 5000 francs amatisinga na moto ti nde nayaki kokoma bisika bana bazali nga nazalaki na badara bango bazali na kingasani ti nde nayaki kokoma bisika bana bazalaki na ye nakuti mpe leki aza te abimaki akendaki koluka kaka koteka aye kokwea boye bana oyo biso mpenza mibale wana ya mibale wana baza mwasi na mobali to mibali baza mibali aza mwana 4 na mwana 2 baza mpe bilongo neti mapasi bakombo na bango riva na zires oyo zires oyo riva mbote nano nga mama ya mwana oyo auti koloba awa vraiment na remercier bino makasi na bajournaliste tobandai na bino vraiment botiki biso te jusqu'à fin bozaka na biso na remercier mpe makasi bandeko oyo basutenaki biso na kolia vraiment nzambe azongisela bango ya ebele vraiment bakontinue kaka na motema mawa bongo nasengi mpe na bandeko misusu mpe oyo balandelaka makambo oyo vraiment bakotela vie de prière mpona bapara bana oyo baza na mitema oyo ezwi bashoki ya makasi vraiment babondelaka makasi mpona bango nzambe apesa bango vraiment kimia ya makasi. D'accord mama yo za ko kwa diva tikaki yo na village azaki ya bonne santé tango yo ka ke sango ko ke mwana kuma ki sa bonne santé mais mwana kufi osala ki no ndé vraiment nazwaka shoki moko ya degré ya kosakana te bandeko na ngai shoki kaka oyebi mwana ke voyage mais babengi oke mwana akufi na poison na niveau nini eloko nini ale vraiment esalaki biso mpenza paniki talaka mwana wana azaka mwana moko eveye makasi azaka mwana moko alingaka makambo ya nzambe makasi vraiment soki aye na kati ya ndako il faut sentir vraiment ke bwana mwana taka libota tobotama basi 6 biso moko tozobota kaka bana ya basi nzambe asali biso ngolu na bana tokuma obota bakuma opesa biso mibali ntango topedre topedre pasi douleur boyebisa bandeko babondela mpona biso
toza na bashoki ya makasi. Merci beaucoup babone fidèle ya chaîne na biso tozomona télévision bozalaki tellement ebele kolanda émission na bino kandinesi ya bino awa vraiment nde bozwa bainformation moko ya vrai plutôt epuis baactualité moko ya bien kande tomoni tozalaki vraiment accompagné na bamama oyo bakufelaki bana bango na miniti tokomi na suka touti toujours koentere bana nde tomekaki mpe kozwa bainterview ya bandeko kande na yesa bino awa vraiment topelani bainformation eza vrai epuis napesi merci epa monsieur Dieu donné maweja derrière la caméra epuis sans oublier ma maman Rit Makoma, babi la servante de l'éternel, je vous salue ma maman. Na bo santé, abonnez au Bolingara vraiment chaîne nous tous la télévision pour commenter pour s'abonner pour avoir vraiment des idées. Na linga bino mingi bisous bye. Sistema